La kombo ya tata mwana pe molimo mosantu toye lisusu liboso na biso pona ku continuer mateya na biso oyo toza nango sur le mariage et divorce. Eza ba enseignement moko ezo mema ba trouble, eza komema ba incompréhension, eza komema pe makambo ebele ya malamu kaka te. Bato bafingi balobi n'importe quoi, mais ba oyo ya Nzambe ba se retrouver. Ndenge toyobaki la fois passée, biso misu na biso ezali dirigé kaka na nkambi. Misu na biso ezali dirigé kaka epai ya papa Kimbangu Kiangani. Misu na biso ezali dirigé kaka na liloba ya Nzambe. Papa Kimbangu Kiangani, je crois 2 semaines passées si je ne me trompe pas, alobaki nyonso tokoluka tolukango awa na kati ya Bible. Papa Kimbangu tango azalaki na liputa avant akende alobi natikeli bino Bible. Bokokanga mundele pe awa kaka. Donc nyonso oyo tokoluka toluka yango na kati ya liloba ya Nzambe. Lelo tokoki koloba ke Bible eza falsifié, oui. Parce que ba traducteur ba falsifier makambo ebele. Mais original ba koki ko falsifier yango te. Lelo yo foko ma Bible oyo ezali kotambola, Bible oyo ezali kolia, Bible oyo ezali koloba. Parce que Bible oyo même banganga kisi pe ba utiliser na bango. C'est pourquoi il faut Bible oyo et comme mutu, to comme ba Bible faite chair. Donc, toza na place ya kokimate, tozali na absolument ko yemoko papa Kimbangu Kiangani alobi ke nyonso tokoluka totala yango na kati ya Biblia. Yemoko molimo mosantu tokoyeba esika oyo mundele abakisi, esika oyo mundele alongoli. Mais eza histoire na biso b'africain, eza héritage na biso. Tokoki ko abandonner yango te, eza neti papa aza na bomoi atikeli bino héritage, atikeli bino testament. Maintenant, tout le monde va modifier le testament. Même ceux qui vont modifier le testament, ils ont toujours le testament, il y a bino. Il faut maintenant modifier place nini au papa Lobaki. Tu vas voir la Bible était? Non. Nyo sokotoko luka, total ango na kati ya Bible. Wana papa Kimbangu Kiangani zangate. Ngai pe nyoso na zolo bawa, nazali kotanga Biblia. Nazotanga bondeko bwa kalate, nazotanga bondeko bwa sikate oya ba catholique, nazotanga Bible. Maintenant soki yo monike, ozana version mususu na makambo nga na zoloba, yaka na kimia nazandeko na yo,
tokovanda tosololi soko za na raison je vais m'humilier et na corriger makambo ngai na lobaki ya bien te soki yo po oza na tort oza na raison te s'humilier zwa oyo bapesi yo toza awa te mpona kowelana toza awa te mpona kosala baconquérance ya baconnaissance non connaissance ekomema mutu nulle part nga nazali awa mpona bana ya nzambe naza awa te mpona baméchant bana ya satana oyo bakobongwamaka te ça ne sert à rien ya koforce bango parce que bakobongwamaka te bakondimelaka mpe papa kimbangu te topesi papa honneur avant tobanda mateya na biso topesi ye honneur parce que azali awa bamakambo nga nazoloba soki eza yango te yaka koprouve ngai ke eza yango te tobondelaka avant totelema awa tosengaka epa na ye moko papa kimbangu akonduire biso koya koyebisanga te ke o mbuta moko ateyaki boye alobi eza boye eza boye eza boye eza problème te mbuta wana aprouve ngai bibliquement parlant aprouve ngai na baécriture ke ndenge alobaki wana eza vrai ngai mpe na koprouve ye ke ndenge nalobi ezali vrai tokowelana te na mbuta aza ndeko na ngai bambuta nyonso baza bandeko na ngai bazosalela papa biso mpe tozosalela papa mutu na mutu aza na angle na ye oyo azosalela papa mutu na mutu aza na forme na ye oyo azosalela papa biso nyonso tozoservir na kati ya ndako soki eloko moko eza clair te tobengani tovandi tosololi toke liboso c'est ça vision nga nalaka nango nazalaka na vision ya badeba te nazalaka na vision ya bapolémique te nga naza fixe na mosala oyo papa kimbangu apesi ngai alors tozolobela mariage et divorce topesi deja papa honneur na ye kotelema na nga awa eza na kombo ya mvuluzu kimbangu tozali kolobela mariage et divorce façon nazali kolobela yango c'est-à-dire baoyo bazoluka kobala nanu babali te bakose retrouver baoyo esi babali bakose retrouver baoyo bazali suna mibali te badivorça bakose retrouver c'est-à-dire namemi yango d'une manière générale mutu na mutu atire position oyo aza nango c'est-à-dire soki oza célibataire yeba okotire nini po okota malamu na libala soki ozali marié yeba okotire nini po ozala malamu mpe na libala na yo soki ozali divorcé yeba nini oyo okosala po ozala na problème na nzambe te na divorce na yo alors toza kolobela mariage et divorce kobala mpe koboma libala parce que lelo badivorce eza ebele badivorce lelo eza ebele à cause ke bato babali mabe bamosusu eza par l'ignorance bamosusu mpe basali yango na nko bamosusu bakomi barene ya kobala epuis ya koboma mabala yango toye nanu kosala correction tosalisana la fois passée tobandaki nanu kolobela sur la préparation ya mariage c'est-à-dire mutu oyo nanu abali te ndenge nini akokota na libala babandaka na préparation babandaka te ngulungulu kaka boye na ye na koti na nga non babandaka na préparation eza neti oza kovoyager il faut préparer valise na yo peut-être une semaine avant ou 2 semaines avant ou 1 mois avant pour bosana eloko moko te libala pe ezali voyage okokanga bisaka na yo osali valise na yo okei kokota na ndako ya mobali na yo okite baparent na yo okite peut-être pays na yo peut-être quartier na yo okei kokota quelque part donc c'est un voyage ça se prépare totalisaki bana mibali na bana basi ndenge nini bakoki ko se préparer moyen alobela nyonso eza te parce que tosala vraiment na makambo ebele ya koloba et puis
makamususu na koki vraiment kokota na profondeur te. C'est pourquoi bon monde na zo brosser kaka mutu na mutu ako comprendre loko nini on alingi koloba parce que tozana bana mike bazolanda biso tozana mikolo bazolanda biso. Tolobaki na préparation makambo ebele. Mwana mwasi to mwana mobali oyo nano abalite, il faut d'abord ayeba ko se soigner nzoto na ye. Ko brosser na tongo, ko brosser na midi tango alie, ko brosser na pokwa avant alala, c'est très important. Parce que soki ozo sala yango te, mukolo ekokoma na kati ya ndako ya libala na yo, na point wana taka nde diable akoyi waya kovanda po adéranger libala na yo. Po mobali na yo abanda komono dégueulasse. Tango ozana ni copain copine, bomolani 1 heure du temps bokabwani na copain na yo. Bomolani 2 heures du temps bokabwani. Ou bien tango bozana no ba fiancé. Mais tango bokobala, bokobanda kovanda na ndako 24 sur 24, 7 sur 7 jours. Bobanda kolala mbetu moko. C'est pourquoi il faut qu'on la propre. Et ça va na base te na bana mibali. Moi mwana mobali ngobimisaka solo te na kati ya mbetu. Oh non biso bana mibali. Okosala na te une semaine sukulité, okozala bien. Non, okozala bien te. Na kotanga peut-être verset wana na kotanga plus tard. O mona ke ko sukula eza na kati ya Bible. Kozala soin eza na kati ya Bible. Mouton aza trop salité, aza peut-être donc milimo mabe voilà. Milimo mabe nde lingaka ba salité ba fulu ba nini tout ça. Donc ko sukula c'est très important. Ko brosser minu c'est très important. Boko vanda kana mobali na mbetu 24 sur 24. Ko yeba te o lali o fungula munoko na yo. Mobali asala mukaki azoka mabe. Soki alobeli yo te atikali nango na motema libala ekomi na déséquilibre. Okomona komi kanda. Okomona komi kaka olobi osali boye asiliki. Parce que azomona dégueulasse. Mwana mwasi oyo asukulaka te nde c'est très dangereux encore. Olali kaka bongo kaka bontaba. Na butu wana ozoyeba te kozana mobali. Bokangi sambre nyonso baby. Alors ce n'est pas bien, bah c'est préparaka. Ko banda déjà ko sukula. Tant on a no balite, yo mobali yo mwasi. Bana basi basola na ba maman na bango. Ba ola tsala ngo ndenge ni basukula. Mwana mwasi sukula n'importe comment. Mwana mobali pe asola na papa na ye. Papa aide-moi. Ndenge ni na ko sukula. Basukula pe n'importe comment parce que ma peka wana pe soko sukuli bien te o sukuli ma peka te solo wana et comme encore mabe makasi solo ya mabe soyo babwaki mai moi si pe bandoyo kayo onkele. Donc eza important tant aux ne pas ba para o apprendre makambo oza la camarade ya maman oza la camarade ya papa bo solo la ka dialogue parce que bango pe bazalaki ba jeune neti yo. C'est très important. Na kati toujours ya préparation. Mwana mobali akoki kokende mbala moko te ko s'engager sans que azala na musala. Mwana mobali akoki kokende ko s'engager te sans que azala na ndako. Parce que tangu ozana nous célibataires, c'est le moment à se préparer, c'est-à-dire, oluka musala, une fois, ozu musala, vous êtes capable maintenant à rozwanda. Mais tant que vous êtes dans musala te, pourquoi tu as trouble te? Oya le bakedier n'existe pas. Oya le bakenzamba yo kakangate. Alors que yondo la procédure te, zela, nzambe apambola yo. Ozwa musala, après musala nde, okoki kozwa ndako, après ndako, obandi kokotela ko moko mbetu, recho. Parce que moi si tango akoya, ayaka na valise na ye. Yo mobali, ozali, yo nde mutu oza kokende koluka mwana mwasi ya bato. Bongama. Jamais okoki kozwa mwana ya bato, oh non,
nazana bavie na nga baza kuna na poto balabaki bakotindela nga mbongo mpona bala oza incapable bavie na yo bakoki koyede yo oui mais base il faut ezala yo moko oza na yo na combien oyo naza na autant ok tobakisi autant parce que mwana balaka ye moko te ça c'est normal mais kobala 0,0000 otie espoir bato bakoyede nga naza na bayaya na ngai naza ça ce n'est pas bien parce que tango bokokota na kati ya ndako na mwasi na yo bobandolia nini mwasi soko abeli obanda toujours kobenga mwasi akomono incapable et place mpe baproblème ezobanga tango mwasi azomono incapable kaka garçon moko boye camarade moko boye ya mobali na nga nde mutayinaka biso ye mutu asalaka makambo nyonso basi baza ba être faible keba soki garçon wana ou camarade wana aza mabe akobalola match facile donc mobali faut azala capable mobali ya capable oza na musala oza na mbongo ozozwa salaire revenu na yo chaque mois oza capable que moi ça ta beli okoki kosala quelque chose et puis moi si soki aboti okoki kosala quelque chose même soki bakoyede yo mais okoki kosala quand même quelque chose. Voilà un homme capable, un homme responsable. Bible lobby, contactez-vous de ce que vous avez. C'est-à-dire, il faut en avoir quelque chose. On se contacter dans un mot. C'est très important. Quand on bat que oh non, bon, na remettre en loterie. Loterie, na muki ozalaki nango ekosila. Et tant que aussi là, bakabeli yo mbongo moko boye bombi, bakabeli yo mbongo moko boye bombi. Après, ok kozwa ghetto te. Kokota mwana batu na ghetto te. Moi ghetto moko boye ya mokie. Espace ezate. Soko tchebo tuti mi, mwana batu ok kotsa ekuna ghetto. Bongama. Parce que soki okomi prêt à kobala. Nzambe akopesa yo tout. Ce qui nous ozuite, c'est que Nzambe amoni ke tana ye koki nanu te. Parce que Dieu fait tout à son temps. Pas na temps na yo. Il fait tout à son temps. Oh, nazozika. Ozozika ndenge nini. Yo nano lia manga te. Oyebi nanu gu ya manga te. Ndenge nini ozoka posa ya kolia manga. C'est que talaka ba filme ou bien oyoka kabatu bazoloba. C'est ça eloko ezoboma jeunesse na biso. Koyoka komona yango nde ezoboma jeunesse. Et tango ozo yoka, la foi vient de ce qu'on attend. Ezo créer eloko moko na kati na yo jusqu'à ce que omona ebimisi fruit. C'est pourquoi tango ozana no célibataire ndenge tolobaki na Adam, Nzambe eloko aliboso oyo asalaki epai ya Adam. Après prière ya Adam, alalisaki epongi. Adam kangi misu. Muto alali ayoka kate, muto alali amona kate. Oh Facebook, TikTok. Oh juke ndenge bakendaka wana. Okangi no misu olali. O fixer ba regard na okaki pa ya Nzambe. Ozo s'attendre kaka pa ya Nzambe. Voilà. Wana oza ko se préparer bien. Et puis tant on a nous obalité, concentre-toi na makambo ya Nzambe. Verset na yango nde nazali koluka mais on dirait na tiki yango. Concentré na makambo ya Nzambe. Ndenge ka tozoloba boye. Peut-être mutu nyonso taza na capacité wana. Ozwi na ba vidéo oyo. Opandi yango. Et ça s'appelle bandeko mususu parce que peut-être yo kendeka ke pa ya nombre moko boya ba. Batu mususu peut-être ba ozana ngote mais baza dans les besoins. Ozwi na ba musala ya kozaka ba vidéo o partager na yo. Ozwi ba vidéo ya papa na biso Ezekiel 33 o partager na yo. Ozwi ba vidéo ya bandeko nyonso ba papa Chiko ba mama na biso nyonso ya réseaux sociaux. Bango nyonso baza ko défendre Nzambe na biso papa Kimbangu Kianga. Ozo partager na okaka. Ou bien ozo sala nuka ba fiche. Ozo contribuer parce que mutu na mutaza na capacité na ye. To role ba kaka te ko telema o teyaka. Soko za la capacité wana oui. Soko za la capacité wana te créer
eloko moko pona kosalela toujours nzambe tango za célibataire nzamba kokanisa yo eloko mosusu eza très important dans la préparation ezali nouvelle naissance c'est-à-dire obotama ya sika. La nouvelle naissance c'est le sali. La nouvelle naissance c'est-à-dire kokoma croyant, vrai croyant. Nalobi te kolata vert blanc. Nalobi te kolobaka papa oye oye. Nalobi te kotambolaka na juke. Non. Nazolobela kokoma croyant ya solo. C'est-à-dire kimbangu akomi kati na yo, donc akomi kimbangu féticheur. Tango bato bazotala oyo bazomona vraiment kimbangiste, bazomona kimbangu na kati na yo. Tango bato bazako tala oyo bazomona mama mwilu na kati na yo yo mwana mwasi. C'est très important le sali parce que nzambe na mokili awa ndenge toye na mokili apesi biso deux choses on a lobelaki la fois passée moi tozo ka soutenir zalité apesi biso deux choses eza très importantes to ko rater te. Ya liboso eza salut et ami balezali mariage. Soki diable a raté yo na sali akezela yo na mariage. Et ayebi que soka longi yo na mariage akoko bebisa même sali wana. Donc deux choses wana eza très importantes. Salut c'est pour le ciel et le mariage c'est pour ici-bas na mokili awa. Donc Adam alalaki, Adam tangalamuki amoni mwasi na ye. Et remarquez, Adam zalaki sans péché. Tango nzamba créaki azalaki sans péché. Péché ye koyande après. Et péché ye comment dans nzela ya mwasi. Mwasi azalaki séduit, après ayeko séduire pe mobali na ye. Oza omona donc biloko wana nyonso komeli biso na Bible ndenge papa lobaka mokati mbila ya tongo apesi mokati mbila ya pokwa mayele. Omoni ke nzambe akreaki bango bazalaki parfait nam parfait. Mais na ki parfait na bango wana sans péché. Mais diable a réussi quand même ko séduire Ève. Et bongo sikoyo biso ba oyo mabeleki tozolelaka ke pa ya nzambe butu moya salisa biso. Osali sikoyo aventure moko ya kozwa mwasi moko boye na loyenge ka kotie na ndako. Imagine. Eloko nini o diable akosala yo na kati ya ndako. Toujours na kati ya préparation la nouvelle naissance, c'est très important. Kobotama ya sika, c'est-à-dire tant on limi liloba, tant on komi croyant, normalement on komi mutu ya sika. Makambu nyonso ya kaleleki, makambu ya sika eye. Nazotanga nanu Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, nyo se tikali biloko nyo soana. Y compris les mariages. Il faut pas s'amener. Donc, yo lukana nous bokonzi nzambe. Bokonzi nzambe, le royaume de Dieu c'est quoi? Nkamba, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est descendu. Lukana nous bokonzi. Ya likolo. Lukana nous kamba. Papa lobini. Misale zebele na nkamba. Tango zu moi salaire, olongoli moi quelque chose. Otindu kuna pona misala, sokoza musika, sokoza sur place. Ok, kopesa maboko, kokombola, kobeta mabanga wana kobuka mabanga, et si de suite, misala ezebele. Yango nde ko luka bokonzi ya likolo. Cherchez d'abord, cherchez, luka. Oh, misala ezawati, babi luka, babi te kovanda boyeze la communiquer, luka. Misala ezawati, bon, koto na moni eza salite, yo moko zukombo. Bon, koto kuna na moni peinture sili, o solo ina papa ou bien solo ina de la mais kuna ndenge ni toko sande luka. Et nzamba ko sakata lobi, nyoso etikali e kopesa melayo lokola matabis. Cherchez d'abord. Les restes wana nzambe yemo ko s'en charger. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, ce qui mutu azali na kati ya Christ, c'est-à-dire mutu andimeli liloba ya Nzambe. Balobi akomi mutu ya sika. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi dans le baki, mutunyo sa le baki, ngala na sali esi na ndimela papa kimbangu. Kondimela papa kimbangu ezali koloba papa oyete. Kondimela papa kimbangu ezali koloba teke papa zali Nzambe. Kolobela papa kimbangu ezali te kolobela ezali te kolobela kolata vert blanc. Non. Oui. Eza ba élément parmi ba éléments. Mais kondimela papa kimbangu, c'est-à-dire il faut que ma kimbangu fait cher. Batu tango bazotala yo bazomona kimbangu. Tango batu bazako tala yo bazomona mama mwini. Makambo no nyonso ya kala eleki, makambo ya sika eye. Banda kolata vert blanc. Eloko nini ya sika eye, eloko nini ya kaleleka. Kindumba na yo ya kala ti lelo ezali. Mais si oza croyant comment? Koyiba na yo ya kala ti lelo ezali. Kofinga na yo ya kala ti lelo ezali. Koswana na yo ya kala ti lelo ezali. Bon, sikoyo okomi mondimi ndenge nini? Parce que ndenge papa kimbanga lobaki tokokanga mundele na liboko moyibi azokosa biso tokokanga ye na liboko. Yo po zokosa biso koza mondimi tozokanga yo na liboko. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Akomi mutu ya sika, makambu nyonso ya kaleleki, makambu ya sika eye. Banda kotala vi na yo, banda ondimeli papa kimbangu, nini eleki, nini pe ya sika eye. Kotiala batu ba poison ya kala, tango zalaki na nukuna na mokili. Omemi yango tina kimbangiste. Kobwate ya batu ba mbasu, tango zalaki na nukuna na mokili. Omemi yango tina kimbangiste. Siko oza croyant ya ndenge nini, na ebite. Makambu nini ya kaleleki, makambu nini ya sika eye. Banda ko vérifier vi na yo. Okomona ke nyonso ya kala eza nango kaka. C'est que nanu okomi croyante. Boko tromper bisote o juke bolati soki ndenge nini bobinaka ba juke wana et puis bolati vert blanc o ngala sa kimbangiste ngana botama vraiment kimbangiste famille na biso mobimba bazala kimbangiste ngala sa na papa di angenda ngako tu azako tinda na somele nguba. Biso to koli na ba papa kimba. Non, on n'a pas besoin de ça. Et mingi ya bato bongo bazaka ba ventilier. Bazaka ba ventilier parce que bango ba se concentrer dans la getovanda na papa kimba ensemble. Azala ki mo na quartier na biso. Pour vieux siros tous oh. Mais après. Oh, papa kimba azala ko tinda nguba et après. Papa de Lumana, tout le monde est boy, à Beninga, to vendre na ye, to bandi ko solo là, ti alobi que yo plezo et après. On n'a pas besoin de ça. To lingi to mona makambu ya sika na bomo ina yo. Soki na makambu ya sika et yete comprendre que tu n'as pas encore le sali. Kokota nanu na libala bongo te, bongi sanam. Et muto ko ko sali sawe zaka nzambe yemo. Yende kaka muto ko sali sawe mutu musute. Quand on a zolo baboye, ce n'est pas que nanaza parfait, non. Bon remarquer ba prière nanga avant na banda na lobaka ke papa kimbangu to telemi awa liboso na yo olobela biso. On a toujours prière. Nanga ipe na nakati. Et des fois makambo neti boye na zo ba te na oloba nini mais yemo kombe azolobela biso. Donc la nouvelle naissance, c'est très important. Le salut, premièrement. Et après, nous, c'est quoi nango. Kowela nanute, nanu obongo amite, ponzoto, ozo zika, posa nzoto, posa golia manga, posa golia bitabe. Nanu olia bitabe te, ozo ka posa wana ndenge nini. Oza suspect.
eza ko yoka ozo yoka na ba film ozo tala olingo expérimenter yango pe. C'est ça le péché. Donc diable a préparé yo malembe et ko penser te ke ndengo zo zika wana soko komi na ndako libala ozwi mwasi obali mwasi otie na ndako bon ni ko sala makambo nyonso nde ko zika wana ko sila. Non, ko zika na yo eza molimo mabe. Tango ko sala salango okozana besoin osala kango pe libanda parce que eza molimo mabe. Yango avant ya koya na libala il faut ko bongama parce que tango ozoya na libala ozoya na ba fardo na yo. Ozoya na ba malédiction, ba botutu, ba nini tout ça. Moi c'est pas ozoya na ba fardo na ye. Oyo ya famille, ba botutu, ba lien famille, ba nini tout ça. Tango bo komi na ndako bo former temple ya diabolo. Bitumbe bandi sikoyo les deux esprits wana côté na yo ya famille na côté ya famille ya mwasi bitumbe bandi ezo bunda milimo wana ezo bunda yango mona ka mabala mingi ezo umela te. C'est pourquoi il faut qu'on se prépare avant ya kokota na mariage. D'abord le sali makambo ya kala nyonso eleki et tango makambo ya kala ezoleka na balien ya famille ezoleka muto ya ndimi liloba ya nzambe oyo nouvelle naissance ekoti na kati na ye naissance ya kala ekufi balobi bien nouvelle naissance c'est-à-dire naissance ya kala oh biso na famille na biso babalaka te biso na famille na biso bato ya mbongo baza te biso na famille na biso balakela biso mabe biso na famille na biso tobotaka te nyonso wana eleki wana eza naissance ya baparent na yo. Mais tango au croire na parole, au croire na Christ, au croire na kimbangu, makambo nyonso ya kala eleki. Naissance na yo, ancienne naissance wana eleki, maintenant okomi une nouvelle créature. Obotami ya sika. Bible le dit bien toutes choses sont devenues nouvelles. Okomi créature ya sika. Et on peut remarquer que la maladie à famille, bisonos to la diabète, bisonos to la cancer, bisonos to la exemple bon, je sais pas, mission la ceux qui bien té. Au moment biloko wana nyonso yo ekosimba ko lususu te. Ekosimba ko sute parce que naissance ya kale kufi, naissance ya sikeye na nzambe. Donc komi mutu ya sika. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons répéter verset 1, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Na bizaleli na yo nyonso pe komi asika. Bato ba komi ko témoigner. Mwana mwasi azalaki boy. Lelo akomi boy. Wana oza prêtre ya kokota libala. Wana oza prêtre ya kokota na libala. Donc, wana ezali préparation. Et donc, on nous mène la préparation de yango. Le salut, c'est très important. Parce que, tant on dit, on komi croyant, nzambe aye ko sala ndaku na ye na kati na yo. On komi ko tambola na ye. On komi ye, fait cher, ndenge tolobaki. Mwana mwasi pe ndenge moko. Soki eza bongo te exemple, yo mobali oza croyant, ondimi, nzambe aza na yo. Mwana mwasi na ndimi te olula kiye kaka azane na ndumba ye okote na ndako. Eza komba ya nzambe na satan ebandi na kati ya ndako. Bitumba. C'est-à-dire yo oza nzambe, oza na nzambe, ye aza na satan. Relation nini eza entre lumière na ténèbres. Na kati ya préparation tolobaki bino bana basi. Bo s'éloigner nanu un peu na mibali. Garçon nyonso te aza na droit ya koya kosimba yo. Aya simbi yo na litoi, aya simbi yo boye. Abandaki awa, ake awa, lobi akokende kuna, lobi ake kuna. Ça commence petit à petit. Faut pas qu'on trop légère, bino bana basi. Pas trop na ba garçon. Moi si azara la camarade na ba garçon, té. C'est très dangereux. Et chose impossible, même ba garçon ba comment koya ko tala pe bana ya basi wana la banda kuna bango. Oh camarade na ye wana mama, camarade na ye. Ki camarade re mo sina mobali zalaka te, za nani singapourien ya négatif na positif.
Une fois ils tout tana, moto ils ont là, je me suis dit que la bombe pena boum bangon balé pekao. Ezalaka te mwana mwasi atambola na bana basi mwana mobali atambola na bana mibali et c'est pourquoi nous avons créé mokili azali ko tokolobela ngo plus tard azali kotia chaque espèce na kwe nango azosangisa te chaque eloko azotia ngo na kwe nango soko tali komona banyama balaka bango na zamba chaque nyama aza na kwe na ye balion balaka bakote mabangi alaka mingi donc chaque nyama aza na kwe na ye basangana te. Parce que c'est très dangereux, Baroliana. Donc, on a tout ça dans le cadre de la préparation, mais très important, c'est le sali. Une fois, on continue à Kibonzambe, on dit mili Lobaya Nzambe, on dit mili Papa Kimbangu. Parce que tant que ça, Papa Kimbangu y a des Nzambe, Azan Nzambe a ba branamiste, Azan Nzambe a ba témoin de Jéhovah, Azan Nzambe a ba église à réveil. Azan Nzambe ya mokili mobimba olinga te soko boyango oza démon parce que bana ya Satan baza ba démon ba otali likolo ba kweya ba otika la jamais pour comprendre loko. Donc nous t'avons pour résoudre ba problème na yo za kimbangu na solo bango avec expérience boyi ba témoignage nga mo eto zonga kule zate. Donc, les salis, c'est très important. Les salis, ils ont toujours la katia préparation. Maintenant, après les salis, yom tozo le kalibala. Tozo na ba étape, ba procédure. Ya liboso toloba ke za prière. La prière, c'est une arme très puissante oyo. Na mokiliza kutu ko exister te arme wana. Prière, ils ont changé même pensée en Zambé. Tolobela ki makambwana na vidéo oyeki. Tokozongela te. Prière, ils ont changé même programme en Zambé. C'est-à-dire, Nzamba a décidé boye, au prions, leli, Nzamba a changé décision nae. Imaginez, Dieu le tout-puissant. Mais prière, ils ont changé pensée nae. Prière, ils ont changé programme nae. Nzamba zagi na kanda lobi na kobomba oleli, Nzamba a se calmer. Nazotanga verset moko na histoire de Ézéchias soto le bela qui la fois passée. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint les trouver et lui annonçant: voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Nzambatindi, le prophète Esaïe, et pas il y a Ézéchias, serviteur naïe. Yebisa Ézéchias azo kufa. Après sa ordre déjà nanda kunaye. Azo kufa, à revivre les sous-soutés. Verset 2. Ézéchias tourna le visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. L'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Donc Ézéchias, tant qu'il a passé un message, voilà qu'Azo Koufa revivre le sous-souté, a tourné contre Mirabandi Golela. Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Et là, on a sali que Nzambe a quitté moté manaye, abo masus Ézéchias te, après ces 15 ans encore il y a vie. Parce que Ézéchias a l'éli, a prié. Et a prié ndengenini, Ézéchias a lobi, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité. Voilà un. Avec un cœur intègre. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
puis il plaira abondamment. Avant alela, ayebisi na nzambe, natambolaki malamu liboso na yo. Nasalaki makambo malamu liboso na yo. Na misu na yo. Après abandi kolela. Maintenant, soki lelo nzambe a décidé à beta yo, à boma yo. Eloko nini yo oyebisa nzambe? Eloko nini oyebisa nzambe? Kinuma na ngana salaki ou bien nini, ou bien koyiba na ngai ou bien nini, oyebisa nzambe nini? Eloko nini ya malamu yo zo salela nzambe oyo oyebisa ye, soki lelo a décidé à beta. C'est le moment ya kosala makambo ya malamu. Tangu likambo moko ekomi avant lela, oyebisi nanu nzambe o rappeler ye. Après wana nde okobanda olela. Ata bamuta wana bazwaka kolela epai ya papa, chaque fois que papa lobi eloko na ye boye, bato baye balali na se wana babandi kolela. Ah papa, papa, papa. Ekomi habitude. Avant ya kolela, bo présenter na nous papa makamuni na malamu bino ba mbuka bo sali na ba vi na bino na. Po papa tanda na esila. Mais nzambe akoki kozwa sur décision te fora bo banda kolela kaka. Na mokili on tokozala libele te. Nzambe soka décider sala boye, botika ka pe sala. Bozana na te bolela na mabele bolela. Mais tant que bolongwa na bokei na bandako na bino après aller, bon comment ça le contraire il y a volonté na yi. Tant que vous avez décision, boye bolali la na mabele. Mais faut me présenter elembo, nini ya malamu oyo, boye ko présenter nzambe. Bambuta kaka te na biso. Nini l'Éternel, souviens-toi na eloko nini ya se souvenir. Voilà. Donc par là nous allons baka te prier, ils ont changé programme ya nzambe, ils ont changé décision ya nzambe. C'est très important avant que kokota na libala banda na prière comme Adam to lebela ki yango. Après prière parce que muto azo prier te c'est que azana tina nzambe te. Azo mitambusa ye moko. Azo éviter nzambe te na likambo na ye kende na uyo moko. Mais makambo kokuta nango yo moko mto yebi. Bakendaka kolakisa papa photo. Bakenda kolakisa papa photo. Tangu nanu omonité. Parce que si on mona ki moi sur l'oulier déjà, après on a la photo ne pas à papa bo, on a tenté nzambe. Wana on se manquer dans nzambe, on a meka nzambe, on so lingi na motema na yo, mais on a tenté papa kolobani. Te. Bakendaka epai ya nzambe, d'abord obandi na prière na yo moko, après prière soki omoni wanande sikoyo okoki kokende okepa ya papa mais nanu bokomi musika te. Voilà eloko na lingi koloba kokende pa ya papa avant même bokoma musika, avant bokende plus loin. Donc nazo éclaircir yango bien. Donc eloko liboso ezali prière, c'est très important. Après prière ezali fréquentation, c'est-à-dire après prière na yo soki omoni wana skoyo okota na étape ya fréquentation. Fréquentation ezali sko bandi ko fréquenter mwana mwasi wana. Obandi ko fréquenter. Et tant que bandi ko fréquenter avant même banda fréquentation après prière na yo. Après komona. Ozi photo na ye avant na ya kozwa photo. Bon, soit ozi photo na yo ke papa, ngana moni mwasi na ngi ko bala yeyo. Après ba prière nanga na monike yeyo nde oyo aza malamu mpona ngai. Papa otala bato nanu bakoyi musika te. Parce que fréquentation ezali bala te. Bokoyi ekokufa nango lelo, ekokufa nango pelodi. Fréquentation ezakaka ozo fréquenter mwana mwasi po yeba ye encore plus. Oyeba pe famille na ye encore plus. Maintenant papa mtakoyebisa yo avancer. Ou bien papa azala d'habitude ya koloba te ketika, azala d'habitude wana te, wana papa igende mutazai ko ebiso, papa igende azala koloba mbala moko tika. Azabo. Mais papa Kimbangu comme aza molimo mosantu, aza consolateur.
ako consoler yo, ako yebisoka ke toko bongisa. Et puis ako batela pe oyo wana mususu. Ako yebisoma ka mususu te po etant ki mepe ko ko no lobela mususu, ko ba no mona endenge mususu tango zo mona ebo. Ako yebisoka ke toko bongisa. Zela siko ko bongisa wana. Ko bongisa wana ezaka te ka bongisa makambo bani ko kile na photo. Na tunaka papa, alobi eza bien, toko bong, alobi nde toko bongisa. Ba ko bongisa nini? Soto za ya yo, ako bongisa libala wana continue. Soka za ya yo te ba problème ko ya libala wana ko kufa. Voilà ko bongisa ya papa. Chaque fois soki mutake papa lo baga toko bongisa. Ezaka te ke ba ko bongisa lo makama malamu te. Non! Ofindi papa. Oye kola na mabele. Papa ebisio toko bongisa. Osepeni. Ba ko bongisa la conteneur. Ya ba pasi na premier poste. Bazo bongisa de conteneur ya ba problème ya ba pasi ya moto na premier poste. Voilà ko bongisa mususu ya papa. Ezaka te ke ko bongisa, ezaka ndinga malamu. Te. Tango fini molimo mo santo za perdu. Et limbisa makate, je vous dis vrai. Mutu mo ka contredire nga nango azati. Et limbisa makate, ato lali na mabela, ato leli, ato gêné, ato prier, et limbisa makate. Seule chose où échangeaka programme ya Nzambe te, où échangeaka décision ya Nzambe te yango wana. Donc, tant que moni, après prière na yo, moni mona mwasi ya kobala. Kotala te azamu luba, azamu tetela, azali mu Congo, ou bien azali nani. Non. Tant que moni, oza convaincu. Maintenant, on continue l'étape, il y a fréquentation. Avant, tant que la mouka qui a talé qui était Eve azali mu tetela, Eve azamu Congo, Eve azamu luba, pour avancer. Comme les éloques nzamba pesa qui est, azalaki na doute te. Voici cette fois-ci celle qui est os de maison, chèque de ma chair. Amona ki muku andenge nini. Paulo ba ke os de maison. Donc, aza sirke, mwana mwaso ezape na une partie yanga moko. Aza convaincu à 100%. Ah, wanande siko na étape oyo ya komona au côté ce qu'on étape à fréquentation. Maintenant, étape ya fréquentation, ils appellent laisser aller. Étape de fréquentation, ils ont mandé à parents. Au koutani na ba parents, moi na moi si wana. Au soleil na ba parents na yo. Yo moi na mobile. Papa, maman na moni, moi na moi si oyo na mobile. Maintenant, papa na expérience pe ya ki papa na ki maman, ba yebi lo oni ni pe ba ko yebi sa yo. Peut-être pe yo yebi ndam. Bango ba yebi plus. Ba ko yebi komemelo conseil. Ba parents bandini. Maintenant, yo mwana mobile, il faut koutana pe na ba parents ya mwana mwasi wana. Pourquoi? Parce que okobanda ko kende pe ko visiter ye même tina ndako na bango. Parce que fréquentation étape wana eza ya ko yeba famille, ya ko yeba pe mwana mwasi malamu. Une fois ba parents na yeba yebi ko zo fréquenter ye pona libala. Mais na kati ya fréquentation, soko moni il y a un ça ne va pas okoki na koboya. Eza problème te. Parce que fréquentation est une étape où il y a besoin de la bizarrerie. Il y a une différence dans Adam. Parce que Adam, c'est lié à adulte. Adam, c'est un bébé, Adam, et puis Adam, Nathan, a biso, a quitté, n'a pas problème au toit, Adam, Nathan, a tout, et a normal. Et puis Adam, c'est lié déjà adulte. FP, c'est lié déjà adulte. Bazali déjà adulte, n'a évité âge ni mais bazali déjà adulte. Alors na biso bato to botami tozo sala vie to yeti, il faut boyer bana bizali. Étape de fréquentation yango wana. Ngulu tozi mona bato botambolaka, bo voyageaka, bo mona na mabutu. Non, wana za désordre, il faut kutana na ba parents na ye o sololi na ye. Papa maman, ngai mwana na bino. Namoni mwana na bino ya mwasi to sololaki to banda kotala na bizaleli soki nzamba sungi biso un jour tozala ensemble na respect. Voilà mwana mobali oyo aza na nzambe eza désordre te bamonaki bango na kimbanteke
bamonaki bango kuna na njili. Bon, bino bovandaka na lemba, exemple. Bamoni bino na nsele. Et soki mutuke kufi. Ou bien couvre-feu bandi brisque. Bola la wapi. Bino mibale. Osoma na keza désordre. Donc, il faut parents mwana mwasi bapeso permission. Ya koyaka kotala mwana na bango. Soki bokobima, bokoyi kobima, mais obima pe yo moko te parce que eza très dangereux. Botambolanga na mwana mwasi kaka boye bokinaka partout. Zwa camarade na yo moko. Soit il n'y a pas de camarade na ye moko, bozo tambola ndenge wana ensemble. Ou bien, ye azana camarade na ye mususu, bozo tambola ensemble. Ou bien, yo azana camarade na yo, bozo tambola bongo, ou bien zui leki na yo, ou bien ya zui leki na ye, ou bien zui. Donc c'est comme ça. Parce que, moi sina mobile, batambola ensemble, bavanda ensemble, réunion soit ensemble, tina babutu. Un jour, boko tomber. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que nous sommes moi, moi, si nous sommes moi, imaginez. Bon, comme quelque part, toilette est moi, moi, ça, souba. Allez, yo sikoyo, au teloniwana, na se nzete moko boye, ozo kengela, peut-être élément dangereux moko bakoye boya. Moi, ça, zo souba, wala ninga souba. Yo zo, moko zo tal. Mais, jusqu'à ce que, bon, comme on a makambo moko boya bien te. C'est pourquoi, il faut aux à l'accompagner. Soit il n'est pas accompagné. Ou bien moi qu'on a bien accompagné. Parce que ma kaise belé nanzela. Ma kamboze belé libanda. Tant que bozo tambola. Ma kamboze belé. Ma kamboze au sein de que yo. Azana nous moi sinoté. On a besoin d'intervention. Non. La zone va avec expérience. Et ça obligatoire. Oya Monique a reçoit. Gloire à Dieu. Oya reçoit au boaki. Et ça n'est pas na fête. Si on Monique folie à Moussougnolier. Moukou a Monique au kokite. Au tika on a pembé. Donc, fréquentation est une étape oyo ya koye banabizaleli. C'est très important. Baye banabizaleli na kati anda kwa libala. Non. Boye bana déjà na fréquentation. Oye bi famille à moi si moi c'est bi famille na yo. Parce que ma famille mingi pesa ba famille moko ya kobala te. Alors, boye banaka déjà bizaleli. C'est très très important. Wana étape ya fréquentation. Et na étape ya fréquentation basala ka sexte. Et ça te que comme permettre ngana wa nomona mwana moi c'est pas na bango to bana pe ko tambola allez, au profiter na makambo ebele. Na auto résoudre le problème bientôt kalamingité na kisasa. Mwana ya batu bamona ka bango kaka na ba hôtel. O bamona ki kuna babimi na hôtel. Bamona ki bango kuna, bamona donc et comme il laissait aller, ba pendant que tu bazo ebate. Donc on les a désordre. Mwana ya mwasi na ndaku na bango alingia bima na mwana mobali na étape ya fréquentation papa mama pesa bango leki ya mwasi abima na ye. Mwana mwasi abima ye moko te. Et mwana mwasi wana oyo leki ya kotambo o leki wana il faut azala donc bon formé. Parce que na étape ya fréquentation ndenge tozolo bela boy sexe ezalaka te. Mais eza contraire na lelo ndenge tozomone la makambo. Tango ba troisième ba bizaleli donc ndenge tozoka lelo slogan moko ezoleka lelo na kimangiste. Il faut koyeba nanu koyeba mwasa moko bala aza ndenge nini. Soko moni moye to tiki na. Oh, mais et où tu wapi? On les a fait étrangers. Et où tu wapi? Il faut yeba nanu mwana mwasi. Et puis, dans la base, peut pas défendre. On a soigné pour la fille, non, maman, mon dit, mais oui. Il faut que tu aies, tu n'as pas fait est-ce que, aza bien? Wana satan nande, azana kati nabino, nzambe te. Nazo continuer deuxième partie. Na soukina wana, toza na étape ya fréquentation. Na soukina wana, naza ko continuer na deuxième partie. Nzambe na biso papa kimbangu, kiangani. Merci. Na oyo olobeli biso toza ko continuer mateya na biso zala toujours na biso pesa biso tokoloba lendi sabana na yo ba oyo babebisaki ba se retrouver domitiki na maboko na yo o diriger biso o salisa biso
obongisa biso na nguya na yo. Mingi baleli na mitema, mingi bayoki pasi na mitema à cause que bakendaki mabe. Lelo bazwi ba problème, résoudre ba problème na bango, bazalaki na ignorance. Na remettre bango nyonso na maboko na yo pesa solution na ba problème na bango. Kimi ezala bandako ya bato nyonso bazali kolanda biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu.